Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokoye télévision bisika nyonso to boswami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo epai wapi tobetaka masolo ya makambo ezali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya toye na lumbango kobeta masolo ko alerte yo po makambo ezali koleka bongo na mboka ya Ngumba Kinshasa esali pasi pe mawa ya kosakana mingi te bande ko bafai na commune ya Limete na quartier Kingabwa bazali kotambola bongo na kombo ya vice gouverneur Jekoko Mulumba oto yebike na tangu ya Kabila azalaki muto ile pes bakangaki ya kote na prison basala truc wane ko sanza makila e consort ko zongela wana te oyo azalaki na problème babaki no akoko makasho te tanga makasho maladie esila Jekoko Mulumba akobaki bongo vice gouverneur to yebike Jekoko Mulumba ye na titulaire na ye mwana mboka Chantini Mungobila babanda balasaki opération Kin Bopeto. Alors babanda ko buka bandako ya bato babuka bandako na Limete babuka bisike belebele ye moko Jekoko Mulumba morgue na ye ezalaka na Kingabwa e banaki ko déranger bato ba yimi ye komaske azoko buka bandako ya bato mais morgue na ye ezali wana ali ko dépasser yango ta fin de compte a déplacer ki morgue ya bato ya morgue na ye kendaki quelque part siko au fil du temps yaya bakomaki na mwa kokoso yena titulaire na ye Chantini Ngobila tango atoki problème yena na président ya assemblée provinciale pasteur tomonaki tango ba réhabilitaki président assemblée provinciale ye Jekoko Mulumba akendaki bon kotala président de l'Assemblée provinciale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que voilà qui ni Jekoko Mulumba yena titulaire na ye Chantini Ngobila tango banoma qui est vice-gouverneur to mona qui akendaki na ndako Chantini Ngobila na champagne ya munene ba melaki ba sepelaki petit frère na grand frère. Godin Poitango balongola qui ya akendaki kotala. Et qu'est-ce qui se passe au juste? Et fandu ante to yebi yango bien Jekoko Mulumba sali bongo cadre ya IDPS sika na cadre ya campagne électorale ye bakadra ide pêche tozala ki na Jama Kabundu alongo asala parti na ye babale ko fana Kingabwa Jekoko Mulumba avanda kape na Kingabwa tanga ya ba campagne électorale awa ya to kumila mingi te ye il paraît avec la campagne na ye c'était mardi oyo asali campagne bande ko ya Kingabwa baboya boycota yi campagne na ye ba biyo to vota ki to kalboso to moni eloko ya malunga o salite olingi to réélire to voter to boyi babamba ki mabanga baboya ki babengana ki esiki ya ki desko ye tango akeina ebite ki kinoiserie ki kinois to nini Jekoko Mulumba aye kozonga mercredi ndenge balobi pare aye na bana ya kuluna balati polo ya mokonzi ya mboka basala bongo désordre yebite qu'est-ce qui s'est passé toi sur place wante ba mama batoboki misu bana ya kuluna bapanzi batu na Kingabwa na ndano batoboli ba mama misu mama moko liso za ya kotoboka bababia libanga liso bimi na yebite liso bimi bongo ndenge nini epesi ngai mutu koswa na kobanga yaya tokozwa Maumbango ba correspondant na biso na Kinshasa tobenga Bianca d'abord Zanga correspondant na biso na Kinshasa a expliqué biso qu'est-ce qui s'est passé makam oyo po epesi mutu koso ya kosakana te tokozwa correspondant na biso depuis Kinshasa a expliqué biso situation oyo eleki bongo na Kinshasa na Kingabwa Bianca Zanga mbote na yo. Ah oui, Mbote Radio Lokole, Mbote. Voilà, Bianca, batu baye kolanda na monde entier awa mbutu na Kingabwa batu bazoki bapota tomoni mama mo libanga miso bimi désordre ya kosakala te batu baati ba polo chef de l'état. De quoi il s'agit? Eza nini eleki wana? Bon, ezalaki batu ya papa na biso Jekoko na Kingabwa na milita moko akendaki kotambola pande baosala propagande na bango akendaki na quelque part wana kaka ya quartier na ye wana akendaki eza na bato mosusu balingi ye te mwa désordre esalamaki babambaki papa na biso Jekoko mabanga wana esalamaki je crois lundi mercredi et quoi arrivé que bango pe baye atuna pe baye quoi appliquer quoi na mine oyo babaki babanga milio bapengana kie bango baye basali pe désordre bapesi bamama ndo omoni mama wana babaki libanga ndo omoni lisu epanzani ebongo
Et quels sont les dégâts? Tant que ça la réplique mercredi, est-ce que j'ai quoi ça qui n'a coup pour tout ça partisan fan naïe. Bon, bafai na ye, batu na ye kaka nde bayaki parce que azalaki humilié, azalaki vraiment humiliation mon frère Kingabwa, on dirait aza mopaya. Je crois que bien faire la Kingabwa. Comment est-ce que batu ya fief na yo, bana ya quartier, ba voisin, ba kobo ya ye? Est-ce que elle se comportera mal dans le quartier? Bon, apparemment vraiment oui. Ngana yebi comment ngana yebi azaka eme na Kingabwa eza na bato de ba linake na Kingabwa mais toujours ba boya ki à partir ya ba ndenge bazwaki mibeko epa mokonzi ya mboka Jacqueline Ngobila ndenge apesaki ordre babuka kwa babukaki mwa biloko ebele ebele bon même ordre na ye moko mpe abukaki yango eza na bato mosusu bamonaki yango mabe domoni mwa badesordre atike mikene ezosalama wana. Mais tomoni batu bazosala badesordre balati bapolo ya mokonzi ya mboka esali mabe te na makambo wana? Non, wana eza bato balingi basali mokonzi ya mboka babebisa image ya mokonzi ya mboka donc eza bato baza peut-être on dit criqué quoi eza nde bato mo bazwi bapolo bapesi bango mpo kotala mpe majorité ya bato babambaki jekoko mabanga moins 4-5 baza arrêté baza bato ya Kingabwa te epariki baza bato bauti soki milie mosusu nde baye na Kingabwa nde kosala eloko wana ndo balati pola mokonzi ya mboka ndeti basala desordre babimisa parti ya mokonzi ya mboka UDPS eza parti moko boye ya bata desordre bata polu na mer en soi boye eza nango bongo. Bon, tu as vu que Jekoko Mulumba afandaka bongo na Kingabwa et puis Jean-Marc Abounde azaki na UDPS azaki vice-président assemblée abandé ko fanda to afanda rappel na Kingabwa malgré la prison. Est-ce que y a eu pas affrontement entre les partisans? Il y a Jean-Marc Abounde et Jekoko? Ah, mais oui hein. Et Koko zala très déjà parce que ba pas autant ba kombo na bango na mutoko. Allez-y. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Radio Lokole, merci. Voilà, mesdames, messieurs, Rosa Moutoumousou Soussika Boye, Hugues Tanfumu, Yazali Mokope, ya partisan ya parti moko de la place toyoka avina ye amoni ndenge nini na makambo oyo eleki bongo na Kingabwa tomona ba mama toboki misu pandi biloka ba mama epesi pena malamu te sangwe kei mabe pona Jekoko Mulumba ya en fait politique chez nous, politique chez biso pona biso pas comme ici yango ko bomana là moi je ne comprends pas bali ko bomana pona nini mutu na mutu azana mutu na supporta kaya na habité politique na Kisasa et comme guerre tala siko bakaya boy mama ya bato bimi na tongo ake koteka ayebi beta makamba politique te na habité libanga yango bakadela ki mama wana mama oyo apimela mwana oyo akuluna peut-être lipa aboya ko défisa yango akanaki ye to alingi ko résister na cadre ni pesi mutu ko soit on ne comprend pas to koyamba moko ya ba partisan ya parti moko songolo mwana mboka Hugues Tanfumu mbote na yo mbote mingi mopanzi sango mbote na bakongomani tout de partout mbote na famille politique na mbote na président Eli oyo tobenga président ya cohésion nationale numéro 21 le président Eli Martin Fayulu. Voilà, yamboto ko na makambo oyo ya président na bino Eli to moni nungu ba vidéo ko tambola partout na réseaux sociaux biso ato la lité en Afrique angele ba tous image comment est-ce que balobi Jekoko atala ki milliers sur thème mardi to lundi la propagande sala qui et puis mercredi bana ya kuluna ba yeso disant ba partisan ba fan ya Jekoko ba ko sala désordre na Kingabwa ba pandi biloko ba zoki na hôpital ya Saint-Bernard église à Saint-Bernard plein de bah image bah monsieur ce toboki qu'est-ce qui s'est passé oui mwana mboka elo salama ki lobby soni mingi
et salamaki précisément na Kingabwa na côté Jekoko avandaka Jekoko ayaki na force du progrès na ye ba militant na bango IDPS parce que terreur ba force du progrès bana osala na kati ya ville ya Kinshasa même na ba province eza désolant yango to loba peuple bafongola misu mutu moko te oyo kokende soki ba élection na bango oyo muyibi ezali na date le 20 décembre ba kindo voter Jekoko donc sanction et banda numéro 20 na bango monsieur Chilombo peuple ba voter te parce que ba lakisi incompétence na bango ba lakisi que non oyo nyonso salemi eza pas parce que ba mama wana o ba koti bo pito o bazoki ba pota wana barbarie ndenge wana en pleine journée ba milice ba ko attaquer ba mama batu et que non na ba blessure na ndenge wana donc mutu moko ko tiko ndi bango te donc bango ba commencer na makambo na bango attaquer ba tout puissant na kati ya mboko donc peuple moi était que non donc état de droit exacté na kati ya mboka donc toujours vivre le col na kati ya jungle donc c'est inacceptable et inadmissible la mboka. Est-ce que croyez-vous que Jekoko te yeba muta IDPS Jean-Marc Abound ancien deuxième vice-président il y a premier vice-président à l'Assemblée nationale hier ça la prison la Kashofa na rappel à Kingabwa. Croyez-vous que eza ba partisan Jean-Marc Abound ba attaquer ba partisan il y a Jekoko to comment? Problème ezala qui sont mes informations Jekoko autaki aye na ba combattant na bango oyo ba bengaka force du progrès aye vers Kingabwa même que non ba garde républicain na bango oyo batu ba yaki ko calmer pe tension wana parce que ba blessé wana na ba mama oyo bazala ki de part et d'autre ba makambo wana donc to moi qui me batu mususu alobi ke no masese beta milelo ya poids lourd nyonso batu panzani batu musu bazoki na ba innocent ba o bazaki na ba transport tout ça mutu moko oyo aza sérieux oyo ke non parce que toza na temps oyo ya campagne électorale mutu nyonso aza libre mais lelo to moni ke non eza la force du progrès na bango wana eza la de partout au moment qui dernièrement même ba militant na biso ya SID oyo ba sala caravane pour la sensibilisation ba maman ba jeune ba voter candidat oyo ya unité na cohésion nationale le président Eli Martin Fayulu mais to mola ki keno ba takaki bango bazoka ki bazana kata bopito yango lelo to lobi keno c'est fini pour monsieur Chilombo parce que na 2018 doit voter qui était et maintenant pe mutu moko oyo keno alingi mboka oyo changer par contre la jamais keno pas kendo voter o tout bazo sala balakisi incompétence na bango amateurisme na bango sommet de l'état donc to lobi parler maintenant de eza si je te meto ko taka mwa muke o expliquer biso to moni yango na ba campagne électorale nenge sala mawana donc ba candidat o ba sa ba campagne mingi to mona ka eza deux président Félix Antoine Tshisekedi na Moïse Katumbi à part ça bino ba lobi ke Fidé Panzani Martin Fayulu abeti bino coup d'état pour ça ba député te le côté ata bo gagner boko sala ina ensemble eza coup d'état ba beti bino bino participer pour Martin Fayulu a ko sa ki bino bo postuler te mais mo ka postuler bo koi Mopanzi sango munene émission na yo eza en direct de partout bana kolanda biso ma monde problème eza lelo que non ya koloba que non ya deux candidats différence o eza ba candidat nyonso président de la République o ba postuler Martin ba vota qui est na 2018 na suffrage universel eza différent et c'est l'équipe parce que oui azana oui non et l'équipe azana légitimité ya peuple ba vota qui est eza différent tangu que non batu bakwara que non batu oyo bazalaki autour na ye que non bango batu basala ki po que non peuple balanda ye mais lelo baza confondu parce que lelo batu bazala ko mona que non lelo de partout oyo azo kende oyo azo sala campagne ne personne bango moko peuple bana ko yemba bien que non Fayulu opesa biso polote opesa biso mbongo te to voter encore je mets tout contre à défi oyo ba moni popularité ya Martin Fayulu parce que azana rend toujours ya président élu peuple il fallait que balanda donc c'est Martin va gagner oyo comment qui déplacement ya monsieur Chilombo na Butembo na Beni na Goma popularité ba balanda qui était parce que kuna ba va vivre na calvaire bunaga na tilelo izana maboko M23 c'est lui qui a signé des accords avec EAC pays voisins voilà qu'est-ce que nous en sommes aujourd'hui les bords nabiso les a déplacés na côté ougandais ba déplacement bord nabiso
biso ba limite intégrité territoriale na biso eza respecté état de droit eza respecté mais honorable Tanfumu tolo babna politique ite tolo ba fezo le camé to emprunter ka mo keme bomoni yango te sika boye est-ce que bazo lo ba ke Bino Martin Fayulu a rouler Bino pona ba député bazate aboya ki bo postuler yemo ka ki ko postuler est-ce que rancune ko non a rouler bisoté avant processus début na biso to senga ki audit affiché biso lelo que non et parti politique na décidé o elakisi na monde te que non fichier wana eza corrompu tangu biso to pesa ba préambule na biso audit affiché et ça la manaï senko et ça la manaï communauté crédible international o que non et ça les ma audit affiché wana mais et ça la makité lelo mutu nyonso ayebi yango be que non fichier wana eza corrompu potangu que non ba kongomani bazo kende pona kozwa carte électeur ba opesa ba duplicateur bazo pesa bango te ezo mona na keno mutu akeli shu ba saisir comme on na machine ba pesier duplicateur difficilement lelo même communiquer na bango moko ba sengi keno mutu nyonso akenda ki ozwa carte na bureau de vote wala aleka akendo voter omoni keno fichier wala eza corrompu eza élection moko oyo keno obo créer désordre tout oyo ba keno Martin Fayulu mpona ni apostoler non apostile lelo par rapport que notre timing na ezalaki que non biso ba yi ba député to déposa ki te c'est parce que non tango ba clôturer ki dépôt ba candidature ba député national la profession oyo ya ye ezalaki procédure ezalaki au continuer tango que non ba yi senko ba yi ba sengi atuni bango lelo tambo singa que non a déposé audit affiché sérénité ba garantie ni no bino bo pesinga lelo ba yebiseke que non ba kotia ba observateur na bango 500 000 observateurs au bakotia balandela maponami tant balandela maponami mutu nyonso akoyeba keno bakopesa résultat les mêmes jours publication ekosalema les mêmes jours donc eza eloko moko te keno oyo garantie après 10 jours non ekosala non les mêmes jours bakongomani tant bakeno voter bakotikala na ba bureau de vote chaque mutu akozala na ba résultat bayi senko bakozela te seni bakopublier résultat les mêmes jours bakoyeba keno les vrais gagnants au élection ceux qui keno seni baye à la contraire premier résultat yango toko appliquer article 64 donc mutu moko soutien ko ndima keno ndengo wana na 2018 ndengo wana vérité constitutionnelle et utaka la maponami article 5 en constitution donc voilà et ça souveraineté quoi ici action dans ce pays que no ba yibi maponami ya peuple batu bavanda ndako donc to appliquer article 64 donc personne a article wala fallait voir appliquer en 2018 mais beaucoup qui na binoté likambuté non la 2018 la 2018 so ba kongomani ba appliquer quitter article 64 ba mona ki que non mais c'est tu lombo tangu bazaki na confiance na mamuke mais oyo alakisi lelo ba mbongo ramba yibi tout le kongomani mbongo ram kongomani oyo azana bolima mboko na a voter monsieur Chilomboke l'autre moni procès 100 jours ba yibi ba kongomani l'autre moni procès Namibie ba yibi 660 600 millions oyo ba yibi ba poso na Namibie lelo ba mbongo chile demo mbongo la nyonso wala ndani muto akokeni na irina voter monsieur Chilombo honorable président élu Martin Fayulu lobi siko ni pona bato to ba liste na Kingabwa o ba suba kuna Kingabwa lo bon bate lelo a lobby après ce message même hier mon copain azaki ko attaquer na mujibe na lani na la kikwit lobby oyo basala ki ya il est blessé na meeting na o azaki na kikwit mais biso to lobby ke no to tika ngote azo condamner parce que lobby to bengi ba kongomani nyonso baya na Saint-Thérèse to za na meeting na Saint-Thérèse baya ko yoka oyo président Eli akopesa bango comme message fort lobby na terrain Saint-Thérèse poto senga ki stade de Martyrs to futa ba friendinge ba nyonso ba futa ba frère ba boya ki ko pe biso stade de Martyrs et maintenant biso to kozala na Saint-Thérèse lobby na 11h to bengi tous les kongomani nyonso lobby baya na meeting ya président Eli oyo azak candidat ya cohésion nationale. Merci parce que oyebi que non eloko moko ya mutuya mubuta tikela biso eza unité nationale papa bo moko mama bo moko mais lelo tozo mona que no division eza makasi ona batu bazo kama moko la pouvoir ya oyo ya négociation et salamaki na 2018. Merci beaucoup mesdames et messieurs, voilà c'était la Hugues Tanfumu
candidat député national, il y a SID, mais si bon, a possibilité, je crois que prochainement, nous avons une chance, ceux qui jamais président Martin Fayulu Leki, peut-être Bakozwa, mesdames, messieurs, nous arrêtons ici. Pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Kingabwa, au Bokia, propagande na Kingabwa, c'était lundi ou mardi. Alors, Batu à Kingabwa, Bana à Kingabwa, c'est la quitté, Makabi à Sala Kinenga, Buka Bandako, Batudoki. En fait, hier, Longo, la gouverneur, Chantini Gobila Tala, Buka, côté avant, Pesa, la quartier, tout qu'au soit. Il y a une propagande, Boye, Apapa Bambi, Babanga, humilié en fait, dès qu'on est bien Kazanga. Alors, mercredi, il y a la force du progrès, honorable Hugues est un fou, lobby, force du progrès, la milice, la milice, côté des autres, la Kingabwa, Betty Batou, alors, et ça qui peut la saluer, chef de l'État, tu ne peux pas dire polo, au bâti effigie à chef de l'État, ils apprennent à saluer, chef de l'État, ou comment, ça, on ne sait pas, mais ce qui est vrai, dans l'hôpital à Saint-Bernard, et Saint-Bernard, Bakila, tout ça, la gonite, au moni, maman, oyo, vidéo tamboula, donc il lit sur Autobokali, banga, et nous avons dit, et puis c'est un moutou, voilà, tout ce qui awa, vous allez vous retrouver prochainement après une autre émission, radio, tout à l'heure, là, Bandeko, affaire immigration aux États-Unis d'Amérique, espère États-Unis pour la immigration américaine. Portez-vous bien, santé les frères à tous. Chap chap et tchara.